Voilà, eza bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambaki, Lobeleki na cité Union africaine, conseiller principal ya président américain Donald Trump pour l'Afrique. Badeta un élément. Quelques jours seulement après nomination naïe par président américain Donald Trump, le conseiller principal naïe pour l'Afrique, Massado Boulos Aponi, République démocratique du Congo, la première destination naïe pour la mission diplomatique, Oyo et Kokumbaye na quelques pays et Afrique de l'Est, accompagné na secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, conseiller principal, il y a président américain Azwaki ba discussion ya Tango Moulayi, et longo na président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na menu, il y a ba échange na bango, ba perspective économique entre États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo, ba kisa lisusu likambo etali sécurité. Na Kobimanaye, conseiller principal, il y a président américain, atalisaki ki République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique, bazali déterminé pour nako redynamiser la coopération stratégique na bango. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Et Sengel Koyebake, engagement clair des États-Unis d'Amérique pour la République démocratique du Congo, et soutient le processus régional et koki kosili sa guerre injuste imposée na Rwanda. Et Sengel Koyebali Susuke, conseiller principal et président américain, a kokende na kolezi liboso ya ko se rendre na ba pays misusu ya Afrique de l'Est. Yeke yo. Formation et gouvernement et cohésion nationale et Sengel Boyeba qui est conseiller spécial en matière de sécurité, il y a chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambaki, délégation, il y a l'église autochtone, Badeta Nyelimo. Toyeawa kokutana na représentant ozaliko représenter mayo toye na masolo pona kozongisa mboka na biso na nzela.
Ngai Tata Mangele Surubasa, chef suprême, représentant légal, il y a confession religieuse, il y a autochtone, il y a traditionnel, il y a bangunza, il y a mpe vialongo, il y a l'église de Noir, il y a mboka na biso Congo. Toye awa tokutani na Tata Mokambi pe Tata Mokonzi. Oyo azali ko solusa masolo o etali Tata Mokonzi ya mboka kumu monena pesa kienzela pote koluka kimia ya mboka na biso. Yango toye lisanga na église kimbangista oyo ezali kotambusama na Tata Simo Kimbangu Kiangani utamboka kamba. Mena mayo to sololi totalisi maye pe makanisi na biso po mboka oyo banda 1921 ezali mboka ya baautochtone, ezali mboka ya mfumu Kimbangu. Tolingi mboka oyo kokabwana ezala te. Matondo mingi na Tata Mokonzi ya mboka na mbela pesaki pote osangana. Baebanso opposition, société civile, barebelle, baebanso batomboki Tata Mokonzi ya mboka na makanisi na ye ya kimia pote biso pe tozali bato ya kimia tosangana liboke moko pona kotala mboka na biso ezana na kimia, mboka na biso etambola lolenge o etambola ki huta 1921 na Tata Simo Kimbangu o azali mokonzi o atambusa ki mboka oyo. Mboka oyo ezali mboka ya kimia toyoki mokonzi o azali délégué ya masolo oyo. Asololi na biso, biso pe makanisi na biso topesi. Makanisi na biso elingi koloba mikolo ezali koya maemanso oyo ezali koleka ya baguerre, maemanso ezali koleka na lolenge esengeli te na mboka na biso tolingi toza na kimia. Bato nyonso bavanda esika moko, basolola esika moko, gouvernement ezala moko oyo ekomema biso. Yango po na biso tozwi susu occasion en tant que basambe ya confession religieuse ya bamangomba ya baautochtone na bengi pe bandeko na ngao batikali kosambela o basambeli balanda mbela oyo baya esika oyo tozali kosolola masolo oyo pote kimia epesama na mboka oyo. Mokola lelo mingi akoloba ezali te me mboka oyo tosengi kimia. Bayo banso bazali ya kotomboka. Solution ezali mosusu te, ezali masolo kotia bana Kongo nyonso bazala bomoko kimia ezala po mboka na biso ezala na kimia. Bayo balingi kokota na kati ya gouvernement national, union nationale, baya basanga na gouvernement nyonso ezala bomoko. Yango topesi pe makanisi na biso, yango pe nazali kobeta mbela en tant que tata ya molimo, garant ya spiritualité africain pe congolais ya baautochtone, bandeko na ngai ya opposition, ya mouvance, ope bazali basambeli ya baconfession mosusu, baya na masolo yo, to solo la poto luka bomoko. Face à l'érosion na commune ya Monga Foule sengeli boye baké gouvernement azali kozwa déjà ba disposition vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières azalaki accompagné na ministre des infrastructures et travaux publics et longo na gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Ba détail na commentaire. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, accompagné d'un ministre d'État en charge Yaba Infrastructure, Alexis Guizaro, paix gouverneur, Yaville province ya Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, inspectaki érosion causée na Banvula, Oye Nokaki, Lobi Leki, Banvula Yamakasi, Oye memaki banda kwebele awa na commune ya Monga Fula, précisément na localité ya Kimbondo na quartier Kimvula na baveni Makengo pe Kandolo. Tangu azwaki maloba vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani Louko atalisaki boye. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Na lisolo muke tozwaki interpellation ya ba habitants ya quartier Nabino na kanisi parmi bato ba uti kozwa parole awa et salaki que na ministre infrastructure totindaki ba expert na biso ya OVD po ba ya rotala réalité ya situation à quartier Nabino ba salaki pe biso rapport
rapport wana to exploitaki yango na conseil des ministres ya vendredi passé. Yango nde salaki que président de la République a insistaki toya bisomoko verbino totala na misu makamnyo ezoleka awa na badega to solo la pena bino toyebisa bino que bozali ba oublié. Maître Jacquemain Chabani Luko a précisé également que ba pré-étude oyo ezalaki réalisé na ba espère naye ezali en cours de finalisation avant début ya ba travaux oyo. Et sengeli boye balisusu ke visite oyo et memi moins espoir na babiton ya quartier oyo bazali victime ya ba érosion ya ndenge na ndenge ba dégâts matériels importants ezali enregistré natina ya catastrophe naturelle oyo. Patron ya territorial a invité qui na même occasion la population batika kosala vente anarchique ya ba parcelle pe batika kote kamapangu na bango ndambu ndambu po yango nde ezali ko favoriser à avancer ya ba érosion oyo. Yeke yo. Nabokasi ya élu ya Selemba ou Maontone Musilwe misala elingi kobanda na commune ya Selembao esengeli boye bake ministre provincial ya infrastructure et travaux publics ya ville province ya Kinshasa excellence Alain Chilungu asalaki descente sur terrain. Commentaire. Ah oui, commune ya Selembao ekotikalaka jamais lisusu abandonné ndenge ezalaka kalapo bazwa oyo ya bango molobeli ya sur défenseur ya intérêt na bango na kombo ya Maontone Musilwei soso ya mboka matembele ya Simandaku député provincial ya circonscription ya Selembao. Après descente ya bespère ya ministère provincial ya infrastructure et travaux publics, il y a de cela 3 mois passés suite ya question orale avec débat oyo honorable Maontone Musilwei a initié qui contre ministre provincial ya infrastructure et travaux publics. Lelo oyo ministre provincial ya infrastructure pe ba travaux publics ya ville ya Kinshasa excellence Alain Chilungu a salaki descente sur terrain accompagné na élu ya Selembao honorable Maontone pour na ko palper du doigt ba travaux oyo sengeli esalama d'urgence sur demande ya honorable Maontone élu ya Selembao ba travaux lokola route Birmanie pe réhabilitation ya route Prince ya Kala. Oui, échange d'habitude, les ala qui changent par voie amoureuse, il y a sagesse, chima, il y a requête, on a côté ça qui la question orale na débat, et pas excellence sur l'abandon, il y a qu'à niveau, quelques caniveaux, il y a commune à Selembao. Je me suis dit bon, il y a qu'on s'exprimer, il y a ensemble, et pas il y a des choses que sur les a la compétence, dès qu'on a compétence en et après, on s'est dit, on peut aussi le faire sur le terrain. Et que Benyango voit moi à sagesse, les autres ça là où ils voient à sagesse pour que les besoins de la population à Selembao, vous allez quand même considérer. Au Baïba qui est lancé qui la question on va dans le débat. Où ils allaient suite il y a et nous on a ça là qui nous voit à sagesse pour que tu appelles l'esprit le rassemblement nous ça là malade mais ça là maraté. Nous, on a suggéré tout qu'il n'a pas moi à sagesse pour que, pour les autres besoin des choses quand même plus en compte. Parce que, na makelele, na benda na benda na, pour avancer. Na yango dozo, il s'abat na Selembao onyoso, ba battre la kimia. Je crois que ça la erreur dia pour na biso comme balobeli na bango. Musala yango dozo sala. Musala batinda kibiso nde yango, ba na misala na bango. Merci na Selembao. Après inspection, il y a ministre Alain Chilungu vi gravité ya makambu option ezalaki levé pour na koluka financement moko rapidement afin ya ko exécuter ba travaux oyo. Juste après honorable Maontone Musilwei azalaki descente na chantier ya réhabilitation ya avenue de la Libération ex 24 novembre et Sikawapi a kendaki kota la évolution ya misala par rapport ya délai oyo epesamelaki bango pour exécution ya ba travaux nini esalami nini esalamite pe ba difficulté nini bazali kokutana na yango kasi tika na yebisa bino ke élu ya Selembao azalaki satisfait na exécution ya misala ndenge bazali kosalela yango avec ba détail nyonso kasi asalaki pe observation moko
concernant caniveau moko oyo batiki na niveau ya station molar oyo ko servir de passerelle pour na mituka oyo ekotaka na station, voire même ba camion citerne ya approvisionnement ya carburant. Honorablement Antoine Moussilwei, élu ya Selembao, azwaki bassurance nyonso auprès ya ingénieur oyo bazali kosala awa ki danger moko ezali te. Tala ya kosamba ezate honorablement Antoine Moussilwei, élu ya Selembao, misala eleka maloba nebele. Yeke yo. UDPS Tshisekedi Fédération ya Kikwit ba mama batomboki po bazali penza considéré te basala ki déclaration oyo. UDPS Fédération de Kikwit. Nous, femmes de l'UDPS Kikwit réunis aujourd'hui au siège de la Fédération de l'UDPS Kikwit. Après avoir clôturé le mardi passé le mois de la femme, mois qui a été célébré dans l'attitude de méditation, d'adoration et de soutien en communion avec nos frères de l'Est, surtout avec les femmes victimes de violences. C'était un mois qui s'est clôturé dans la douleur, dans la méditation et surtout dans le soutien à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions et les champions de la masculinité positive. Même si le mois s'est clôturé de cette manière-là, mais la femme de Kikwit voit sa situation se déplorer davantage. Nous avons déploré depuis les élections de 2023 la faible élection de la femme kwiloise. Sinon, sur les 43 élus de la province du Kwilu, il n'y a eu qu'une seule femme seulement. Ce qui était vraiment notre inquiétude. Vous pouvez imaginer quelle faible représentativité de la femme dans le Kwilu. À cette douleur s'ajoute avant-hier, il y a cela 3 jours passés, il y a eu élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Et là encore, je vous dis, 0 femme au bureau de l'Assemblée à tous les postes. En tout cas, nous les femmes du Kwilu, représentées aujourd'hui par la Ligue des femmes de l'UDPS, nous sommes vraiment indignés. C'est comme si la lutte de la femme dans cette province est soldée vraiment à 0. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes compétentes et capables dans la province du Kwilu. C'est comme si il n'y avait aucune femme qui pouvait vraiment se faire élire et représenter valablement cette province. Pourtant, c'est une province appelée crème de l'intellectuel. Il y a assez de femmes, beaucoup de femmes, et surtout ici à Kikwit, il y a un cadre de leaders de femmes de la province. Cette inquiétude, en tout cas, nous portons cela à toutes les autorités. Et cette inquiétude, en tout cas, nous fait voir déjà ce qui va se passer. IFEST ezali bongo mobange na application oyo Afriland First Bank CD APC na baboni na ye ba détail n'élément. Boye malamu na IFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na IFirst,
gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible okoma kolo lupango lelo soki osali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babarre de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avant ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogebe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala que lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence are mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Na popo kabaka tozali bongo na province ya Kwango français ezali penza mobulu pona bana boseka te ezali kosala pasi baleta ineli moko. Ambiance ya bana oyo bozali komona tozali awa na ville ya Popo Kabaka chef-lieu ya province ya Kwango. Awa kaka ndenge bozali komona boye bana oyo bazalaka différent na bana oyo ya Kinshasa par exemple to pe ya Lubumbashi po bango bazalaka na bango na courante école ya malonga te batalaka kutu biloko lokola ba dessin animé te kasi bango basakanaka kaka na bandenge na bango. Awa sikoyo lokola tokutanaki na bango lokola pe bakendaka losambo topusanaki pene na bango bayembele biso nzembo moko oyo bayembaka na l'église na bango boyoka ndenge bana batuti français.
Boseki à partir ya mboka nini bisika nyonso obukani panzi koseka ezali mabete ezalaka malamu pona santé kasi esengeli koyebake biloko ya boye ezali ko démontrer niveau ya enseignement oyo bana oyo bazalaka na yango ba futur cadre ya mboka bazali négligé na façon oyo ba konzi ya mboka na secteur ya enseignement bosalaka nini pona encadrement ya bana oyo kasi ukoyoka awa na palais du peuple na Kinshasa mutu moko abetelaka yango tolo soi-disant kazali député ya Kwango alelaka yango pe mbongo abendi cravate akangi na veste munene tala niveau bana ya province na yo bazali osala nini pona bango kokamwa Insécurité ezongi makasi na stade des martyrs de la Pentecôte Kuluna ezali ko salama en plein jour présence ya ba policiers ezali de moins en moins constat ya Magefem. Alors que le championnat national ya football organisé na Ligue nationale ya football Linafoot en sigle et komi kozongela en plein nango avec présence ya ba nombreux amoureux ya ballon rond na ba différents stades na ville province ya Kinshasa na volet sécurité flèche ezali kokita ba stade ezongeli insécurité ndenge ezalaka kala ben civique bazongeli kobotola batu ba bien na bango belément ya la police nationale congolaise bazali presque pas couloir monene pour na ben civique ba commettre ba geste antisportif même envers ba joueur Netilobi Eleki lors ya rencontre entre V-Club et OC Renaissance du Congo botala makambo elekaki tangu ba supporters ya V-Club bazalaki ko manifester mécontentement na bango suite ya défaut de résultats équipe na bango. Mon général Israël Kantou, commandant Yassika, ya ville province ya Kinshasa, awa ozwi charge ya ville ya Kinshasa papa, kota dossier oyo, biloko ya boye, ezali malamu te. Sécurité na stade, ezali une importance ya makasi. Dossier à suivre. Nina wasila raté Magefem ya mokola lelo komi na suka merci pour la confiance et fidélité botika to souhaité joyeux anniversaire na Believe et Kala Bombolo mwana ya papa Gelor Bokula kazali ko souffler 10e bougie na ye 10 ans ça s'est fait tozali ko lia tozali ko mela avec un pacte pédologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Botika to souhaité lisusu joyeux anniversaire na Mireille Kwango Mubenga ya papa David Mubenga fête munene ezali kosala malelo tozali kolia tozali komela avec un pacte pédologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. To poursuivre ba page rose ya mokolo lelo pona koloba lisusu joyeux anniversaire na Ketia Kay Thérèse Mbuyi la cadette yepe abotama mokolo ya lelo fête munene ezali kosala makuna avec un pacte pédologie. Joyeux anniversaire lisusu na Samuel Ilunga moko ya ba reporter ya Mag FM de pazali ko célébrer mokola lelo tozali kolia tozali ko melandinga kaka ezalaka soki babengi yote koya te po ezali sur invitation to clôturer ma page rose ya mokola lelo pour nous souhaiter joyeux anniversaire na Emmanuela Muntu Musi Mpulu ye pazali ko célébrer
Botama na ye mokolo lelo 11 et 4 avril, une étoile s'élève, une amie précieuse embrasse la lumière du monde. Emmanuela, ton nom retourne comme une promesse, une destinée tissée par les très hauts. Que ton chemin soit illuminé de sagesse, de grandeur, d'amour, que chaque année soit une bénédiction, chaque pas une avancée vers l'extraordinaire. Tu es né pour briller, pour marquer ce monde de ta lumière. Que la vie t'offre l'abondance, que ton nom devienne un eau d'espoir et de gloire. Bienvenue, la flamme éclatante du destin. Profitez bien. Namokolo nayo, que du bonheur. Israël Kimasi Azalaki. Nassima caméra, régie finale, Simba Makine, ingénieur, Gelor Mouya. Bama Tabakita, Baba Lukana Mabele, fils Maniboy Kamachine, la préférable.